esprit na ange ni le Satan sala ki ye popote puissance o Satan sala ki ye popote. Beki net abe isaki. Ora kuganisha makoma kama beki na ndo de jale. Tikana pesa ndo de jale. Jambe dawa sala ni kolo eloko lo safa kidala sala ni kolo ni abandela ki. Asala ni kuwa esprit koso. Brave turu jambe na kati ne moko bibisi kwa ko. Cet esprit, Jésus est Yémo. Pas de l'obacazia, parce que beaucoup, pas de l'obacazia, parce que ça, pas de l'obacazia, mais il y a qu'un Messie, mais il y a qu'un et Jésus, parce que pour les quatre, vous savez que vous comment est-ce que vous dites, vous avez ça, parce que ça, moi, je vais on essayer de faire malade, quand elle est bonne. Mais là, c'est jamais maintenant. Et vous savez, toi, esprit. Asali esprit koso ezali maye. Eko sala protection. Eko sala base. Mais la table na cross no ya personne pas responsable. Nzamba on asali ezali malamu. Protection a été protégée par la Dieu. Abeso. Pour les cas c'est quatre royaumes c'est quatre royaumes. La personne responsable de Nzamba lope asala ki se honnête likolo. Omoni na likolo kwa royaume. Ezala banda omo na kokanisa kuna lokela moni. Donc chercher banda bele bakashi minene ezala kaka likolo Nzamba chema bele exemple likolo Nzamba ndala kana ndako la kana. Ndako Nzamba za kombe munene. 35 000 kilomètres de Nzambe ndako na chaka leke ndako. C'est le cas d'un jour où la prophétie. Comme je vous parle, le c'est au Eleka. On nous rappelle pas. Nicolas, ça va vous ndako Nzambe sana nombre de mètres bon ko province moko to suis qualité de pêche comme 3 millions de province moko ça entouré et ville dans le cas du poko ville Atlantica comme ville de Banjama fana go mais pour na go mezala ndako me ville ya sasa eza dekeza soko hiyo sasa bana ville pani Atlantica. Après, c'est responsable. Moussa n'a pas protéger les filles. Maïele. Zala conseil à pour faire ça maïele. Est-ce que nous avons conseil? C'est un conseil. Mais vous, vous avez passé un conseil maïele, après c'est maïele, après c'est maïele. Moi, après, si les choses sont bêtes, il y a propriété à l'eau. Mais il y a ça qui concerne le propriétaire, il y a barreau mignon. Asali. Je vous souviens, ma soleka. Attends le salité. Attends la monnaie salité. Vous savez ça. Alors qu'on peut se dire, là, c'est ma camouflage. Vous savez à Bandaki, vous avez Bandaki ici. Vous savez, nous avons mis l'écolo et la salité. Nous avons allé dire sur pour les fois. Dans le bête de l'État, il y a 4 rois qui s'est pour la porte, il y a mes années combien il y a mes années combien de temps et c'est combien de milliers de temps il y a ma vagina pour la protection du colo pour la guerre pour le 4 portes de mais la 4 portes de la tchaïque pour symboliser donc porte du royaume. Bête qui a tout et de quoi les choses. Ça va être comme on dit. Et vous pouvez aider. Bon, fait alléluia. Amen. Pour le baron Pouessa.
anani arokwe kanisa yo nani bosomo no kindani koleza bet abona botozo kuja nini ngalo logo boyo example biba nene no propriété sasa kuna mchako tukikaza propriété propriété afite kanye mimi sense shine okay mimi sense shine tanga kia mashine kuwekeza hizo trips na achira kuso Medela kama kama usama anje espera zaraki sabta kwa mata azalaki na mission ya louange kwa kitu cha ndio louange sasa ndio azalaki na kwa azalaki na mission na basi azalaki responsable ya 4e siècle kwa kuweza azalaki kwa louange na 4e siècle kuna so kitamba sio pesa mission yeye sasa kutazama na banjemo metara tempo azalaki desde na segunda petite taka tempo tangu wasopi masotamu likoroba diamant likoroba oh tano uke azo ya tempo so sana pero nsapo ko diboga dibela ki kwa sababu beta masotamu kwa sababu Ezekiel chapitre 28 verset 13 tutanga na kuna Yesu. Amen. Ozaraki kokana na Edene. Ela nzambe bazinga kilo na bamine batonga na mabanga ya ndenge ya talo. Ridi, topaz, diamant, chrysolite, cornaline, jaspe, saphir, grenat, émeraude. Bandana mukolongai na sala yo ozalaki kolata biloko ya munzele basala na or na vandisaki yo na ngomba na ngai mosantu ozali kotambola na kati ya mabanga oyo ezali kongenga lokola bamoto naponelaki yo baesherbe moko ya mapapu efumbama epe natiaki yango pembe na yo mpo ebataka yo ozalaki na bisali moko ya malamu kobanda moko nasalaka yo tina tango bandaki kosala mabe ekomata mbongo na yo emataki amen otanga bila moko kolande amen ozola kusema kama kamoje
na bana Israeli. Yango chapitre kolobea pe likambo ezalaki na nzambe likambo kokota mafuta na nzambe. Likambo ezalaki na bato efandaki na bato bayebaki yango te me ekobongwana ekomi kweta so agression okisa mission na Yesu azalaki depuis ya Moïse azalaki na Abraham depuis babotama ilelo azalaki so esikote troisième alliance eza mpona ye tozokota quatrième alliance ya Saint-Esprit alliance aussi alliance